Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Voilà, fidèle internaute, on est en pleine répétition chez Balobi Prince d'Angola, Balobi Aurelinda, Lukela Biso d'Angola. Et en Lolo na lundi eti na place à répétition, na coute na libino Prince d'Angola. La question vous poser ngai, la question vous se poser partout de là où vous êtes. Donc on met un peu kosola on a Prince. Comprenez qu'on est en pleine répétition, Prince a présenté ba musicien naé. Vraiment vous attend na bino ya koyoka. Ba defo yo bato bamona kayo yango ndenga na lela na luka ba defo na nzoto Jenny vraiment na mona te ba lobaka nilne parfait o yanga be baza parfait azane lenga basi nyonso na nzoto ne moto moko kokute lenga basi ba mango lenga basi ba luba lenga basi ba yombe lenga basi ba swahili sara ramazani lenga nzoto toi chéri nanga lokola musunya kondoko azana bagu ebele tuna bayebaliaka nyau kote mususu lokola nakata mwakingo nakata lokolo nakata mwamunga mbalebre na yo mama ngana misana nanga kwa embrasser evimba lokola mbalambo ma centre ville de Sousa plaisir Jenny nanga aquarium Jona binano Chica Puisa, Chico Estrela, Jenny Lema yebi sanga, bebe nanga yebi sanga, sogyo bononga, na mataka nanga kunatango midi pokwate. Niklete na lobio yebi sanga, sogo bononga, na tiko tinda ba message na ba réseaux sociaux. Pour tester, pour tester la cas courant, yango balingi ba tester bolingo yangano. Voilà. Merci beaucoup, Prince d'Angola. Vraiment, faut vous en pour comprendre le niveau et l'ambiance à Marambo et ça. Vraiment, faut vous en pour comprendre le sentiment qu'il y a vraiment. Oui, comprenez qu'on est en pleine répétition chez Prince d'Angola. Bana poto bana mokilmo mana sur place bozali bobi a Aurelio eli bisoye. Dès qu'on a essayé de nous la question on doit se poser on va deux toi na ngamono qui était sur le terrain il a venu Prince. Bon comprend déjà inutile qu'il a présenté parce que évidemment bon déjà dans PC Ramboté. Bonjour Prince. Bonjour. Oui, Prince qui les longs Aurelinda il a compte ya bana mokilmo parce que ici au toza diaspora RD c'est un site internet. Bon talo partout na PC d'ailleurs merci na musicien nayo. La disponibilité na bango malgré mon retard vraiment merci na bango puis merci na mon Prince. Oui Prince qui ngana parce que ngana za motindami so bana poto batindinga pa na eza pona ba rumeur babi nango reli meka un peu ko confirmer ba rumeur au Prince balobi yo bukomina wata mama les non ndeni te wata za play ya massa to za bien ba spirit to ekutana banda wenge kala lo bango donc nazana batu o na wenge wana na bosa na bango te c'est le flamme kapaya
venanga Emilia wata baba tomo nga parfois on va bossa na ba salelanga na ba conseil na makambo ba loba na parfois on va bossa na po ba moneka ba lobaki mais nga ipesanga courage wata sana mais c'est important en plus c'est un gars qui parle bien moi j'aime bien des gars comme wata t'as un problème avec lui il te parle c'est fini entre vous les gars c'est pas passer à la télé dire n'importe quoi il te dit ce qui ne va pas même si alors le on a façon d'aller parce qu'il est héritier moi aussi je vais répondre à ma façon parce que je suis prince donc c'est un gars to bébana tellement trop to se comprendre tellement trop donc na longwa qui est pas longa même ceux qui vont générique na ngana bête écoute na boaka na kati banze monanga kala na boaka c'est un pote c'est un gars pour moi c'est un gars qui parle bien c'est un mec bien pour moi donc ça c'est moi donc s'il faut ko tsaye poa na part na ngai parce que ngana ko héritier poa te na ndenge ya ndule mais ce qu'on a ndenge ya ki ancienneté plutôt mais na ndenge ndule mutakoka azate pour même ba 20 ans est-il le bazo recruter donc c'est qu'ils ont toujours besoin de gens donc c'est juste quand on lobby eza nango ba rimer donc toyo kameto monati voilà prince a lobby na mama musique mutakoka azate oui prince tout monde a fabuga za longwa non na no mona tsena ebité à mosque na mikosa okina répétition fabuga c'était pour couper la répétition héritier faut yoken mais ce qu'on a kenda concert à Fabrice mais le bas minenge le bas mi awata tenze ba solo beta qui va des autres créer problème je te dis que c'est un gars déjà qu'on parlait bien et que ba yebi que déjà motona tembe ngana benga ke motona tembe ngamo kokungwendo de l'animation yebi que so yi prince kaka ye wana kana ngi donc ndeba mona de awata ponga na maréchal ye pas na ba grade na ye donc aza o viento na benga e donc aza watanabe boyebi moyenga na loba boyebi na sous na alerte générale ba combo le roi de la forêt benga e il se dit qu'il est héritier na kenda hôtel public e sengi na boaka moi cri na monti ko sona boaki biloko wenge simbati ndena e boaka kaka ba benga yo watanabe baloba yo ndeguti kutu bapesa ka yo kombo héritier apparemment héritier batikela ka ye ki bokonzi kasi yozela ti lelo yo zuwate héritier guti kena yo osaleli bango ya trop papa kanga bisaka kena yo voilà prince nango la lobi héritier guti kena yo nga orelinda na lo belongo te oui ko finga bana ba fingo na TV kena yo bezeka lo wana prince obangisa ngai kriwa ne bangisa ngai kriwa lo kabela ngo wata to yo mo zonga nango kriwa kutu boye bande source nango nana ba soda nana petit nanga mafwendende ngamu nana ba crier belé nana sincère me beko donc ngo mon orchestre nanga boye donc nana ba plein belé ngaza kaka ngata na kelelo pa jibe ba betelo ko moko kena talisa munduki côté mombala moko sona ke pas avec quoi donc et aka fabriquer c'était le 8 mars na fête nanga pas faire ah ouais na kenda nanga penando la faire te kuna na boba te kuna zai moni le moya système na kenda ginanga na kenda bandula batutu fallait le aller na podium au baki kene na yo mais c'est mon pote c'est un gars qui parle bien avec kena ya 17 ans beleti yo ko kama na mariage quand tu ça bobo il est à combien même pas 10 ans mais avant 17 ans quand même c'est un gars félicité biso muke longwa zonga biso ba o ben fidèle o mona ba moi fidèle wana kene zonga kene zarani OK simbi to zonga bon siko moni OK simbi to zonga zarani omoni sojo moni mobali na oloba pona batamayele bazoba ba comprendre batamayele ba comprendre so moni mobali ana ndako ana bakara aboga rapena la maumela na basité yo mutu na koti libala te mitu na bashi na balongwa kuna poani chaque année on change à basi moi boga wa vrai job basi mutu fo ba krakako mais ce que yo mutu kuma ko landa basi c'est que faut bo soso voilà bana partout dans le monde boye bati na nieza rabon oui na so ke bana partout dans le monde boyo ki prince à la vie faut ko mituna po andi mobali kitoko wana mbongo na mituka me basi ba sa bato abiba maele balo bango relindo nze maelo prince anga pesa ngana ngana na so ke David Olite depuis Paris ici que vous allez comprendre que moi maelo comprendre prince alinga loba oui prince nakuti eza coulisses na baki de la répétition coulisses nakuti na musicien nini sango ya orchestre pour na décembre na mona ke beta ki mo générique mon dit car générique on sokolo on suma boko boaki yango kaka balle perdue ya balingaki na kanga senga na miboma jamais ba jaloux on est allé dans balle perdue pour ils ont voulu montrer de moi l'image que je fais pas voilà c'est juste que en fait na wenge on a il y a beaucoup de gens qui pensaient ou qui pensent que ba o ba yebite que
prince ana ba crité oni ni boyangole na longwa ki un mois pas manasaki loko na bois kata oui cri na kati. C'est pas pour défier ou pour montrer quoi, mais juste montrer de quoi je suis capable artistiquement. Parce que na art na ko le capable ba te belé. Mais parfois comme sou bango ba lekinga, mais je voulais juste montrer ce que qui est en moi, pas ce que les gens montrent que je suis. Voilà, pour intérieur na nganga mo na yebiango donc ya on a sala ki on a sukole la on ma bokote ezale zo beta ezala na kati ya CD na nga on a rebimisa na DVD on a solo déjà na etiki mboko sur festival musique mon rebimisa ngo bientôt là. Mais signé pas David. Comment ça peut dire que c'est? T'es non signé na nga David Monso. David wata signé na liboko ti pas David Monso bo signé na wata. Mais s'il faut on joue pour gagner de toute façon. Ouais. On joue pour gagner, s'il faut signer. Je vais signer mais j'ai déjà des engagements na bato mususu on a sala makambo na nga mususu voilà nazana masolo na nga mongo boye na lingo beta ngo mingi te na ucho uta mboka mo boye kana mikili wana kalate na masolo na nga mo na sagi mo une semaine utane pena wata masolo mo boye ya sa masolo na mais je suis pas avec lui, je suis avec mes gars et tous mes potes, on est là. Donc, ce qu'il faut que beta ne héritier nous autres route kala kutu. Nga sona ke kune baby. C'est bon, on a projet kala kutu pour biso beta nzoto kala kutu. Mais muta fana na wenga na zali bela azali. On va ndaka bato bosa ba projet ya bonenga. Ndakuna ndaka bato te biso to bana papa lo. Ata bovena yo bovena kata ndaku bosa ba projet ta. Kasi saka neti nde ufanda na lupango tu ebi na somba TV bo père jour on va parler na na la TV là. Donc ça père donc père ami ye ba déjà que TV za prince o ya wata. Na sens wana mais bino vous encourager le mal. Mais na ndenge ya bwanya pour moi je le dis et je le répète, leader incontestable, incontournable muto ponanga a danger na Congo na monaka vinsone pour muta sala pongana za. Donc on appelle nzembo moko on a beta quelquefois le malheur est bon. Ceux qui le bango ba panzana ka te biso tongo to yeba na ceux qui le longa ina bima kiti. Ceux qui le fabriquent ça bima te bongo bina ya mado. Est-ce que ceux qui fallait bima te bongo boye banisa. Ceux qui fait la kimara tembe bozonga maboko pamba. Les biloko na beti. Ceux qui makintosh azalaka na maison mais est-ce que mbele bomone on zetamino. Les biloko na obeta na ngame. Na mingi mikolo. Ene minanga silikana yo nako bondela yo te malamunga na bondela bebe nanga. Oya lovaganga malamunga na bondela chéri nanga. Oya mbrasakanga na bimi na mbongo na yote na meli na mbongo na yote na lati na mbongo na yote mukolo mbongo azolia mbongo ne samplenia zuwa yango ya nini oyo bozoyo kelanga kutu nango pusani pene nanga nazalaka allergique na kokoma ko kwanzaka comprenez mon émotion pusana katuka mama mama ya kwanzela nga bango. Voilà, on a moni Abel Matouma de notre côté, oui. Oui, Abel Matouma, caméraman, de notre côté, Zobina Presse, et Obin de modèle, parce que Abel niveau a bien vraiment. So bon mon Aurélinda ya bon mon bien boy. Bon mon peut presque très beau boy, peut ça merci na belle matou avec les caméramans les plus frais. Et si que Obi, so caméraman a filmé bientôt que moi j'ai malo solo. J'étais sous batata ba tout ya mo kilmo batata à diaspora oui. Moi je te confirme. Je te confirme que Balia sur la diaspora RDC ba confirmer que Abel Matouma na tadinga la pa we. On a préparé. Donc on a posé te bête masola, masola battu na bien mais trop rester là par. Tu bête masola battu. Tu vois la bouche qui part trop. Makama bego bima en plus makama bête une vérité mo boye batte lobby tellement ngana ngolo ba vérité. La vérité ko bima no peut faire na bête mam na ngai. Oui, to bête masola yo. Nous avons muto vana na kasa battu. Yimo obi que non quelquefois le malheur est bon. So wera zakite yo ngazate. Yango photo ko takama wata baba camarade no bozana bango na wenge wana. Ye kutu soki kana ngibo banga o kutu ngata kutu da. Ponga ke bwakela wata phone. Loko kutu te. Na kende to chapu neti ngape na fu neti ngane na aboye nakuta ba ferete nakuta ba to ba longwa te nakuta ba no les marquines sont nakuta bangote. C'est pas mes potes, on se connaît pas, c'est mes grands artistiquement ben voilà naïba qu'il y a des artistes tel ba obeta na question mais on sait jamais c'est frais donc c'est ça là ndenge to zalana ba watati
Donc s'il faut soutenir, on soutenir Wata. Fabregas, pourquoi pas. Na beti kunzembo mona déplica donc. La daki ana yoki yango bana poto tolinga te pense à lobi olingo yo samini te passeport banga nae. Eloko nae obeta bolo mimba musuta ngo déclarer comme yo prince a communion so yaye. Oui prince to mon album na album déjà combien de chants. Oui ba featuring pour miko te bika ke featuring beti featuring nanani. Te mikolo te featuring e banana ngoka. Bana ka mais on dirait biso na Congo comme mikolo on dirait comme trop. Congolais nda sutukela kamaka. Non sutukela ngoteza ku omoni wana na anglais na bengo na fana lingala poka ngonkele. Nzonzingi. Donc te mona ba fait de l'amour, papa mba yemba. Fait de l'amour kala. Papa mba beta nze mona jibe. Nzonzingi. Ba luambo ba beta na ba gang kale ba nzonzingi. Pepe kale na mbili ya bel ba yemba. 2 ans ngoma kamba kala. Oui, ce que na album na yo. Lokola kuzuka kombo ya featuring ba tokomona oh fit na sali featuring. Oui, yo sali nzonzingi na nani. Ngana ni sali. Na nzonzingi na bana mayo. Salite. Na benga kipe na botanga kombo nao. Mais ke ba makamsusu landa ba te bele mais na monika moi likamba kiboyo wana kwa. Na monika saleli kiboyo na yo wana. Yet tanga kombo ozi sana masona holoba na nani kasi na holoba na yote sana nzonzingi mabomba kombo te parce que otulinga sona holoba na nani mais yo na holoba na yote ba episode ke na holoba na yo voilà na ebenga na ngapomba nuance de plico to parler ni nzembo moto yembe asadi na yo son producteur na ngatuninga mais c'est la Coste qui chante avec Fali. J'ai dit non, c'est pas Fali, c'est pas la Coste, c'est Prince et des Plis. Donc nzembo na to yembe lango Jenny Lema titre nzembo eza que reviens moi tu me manques. Naza nzembo na embeli 5 Congolais mukulu yoka mwa extenda mundambu. Naza na Kintwene Lwimbo lukiyombi. Naza muyombe ko ni ndi pire mwana yombi. Donc Lwimbo lumo celui divana lukiyombi ba yombi boss mwidi mu monde entier. Mwana nenu yombi. Ale mambo ma muziki Prince d'Angola kwandi champion. Ayo luyambule. Kwandi mfandwe ale mambo makintweni kati dangola kwandi champion fai mambo madalare gravi futila kwandi mfandwe kingundu kimebaburi kila mafula dibwala merci prince na so bayombe ya mokili mobimba ko santo mwana bino prince bakulu batisa ye lundia mulaya ya kadi mono bakulu batisa ye prince bakulu batisa ye uya mulaya ya kadi yandi bakulu batisa merci beaucoup merci Prince, félicitations pour l'orchestre, oui. Félicitations pour le groupe. Na sentir boyemba bien, na sûr que ba chance sera mauvais. Voilà, non expliqué Eric Lushima na poto Eric Lushima le groupe ya Prince yango. La sélection. Ça c'est la sélection. Maman ka César, numéro Prince na sûr que bozo ngo pour mingi Aurélie Prince. Na lui que no Prince, oui Prince toi tu seras featuring. Le billet hier no bo tanga kombonga no tanga kisungite. Le bo ça na depuis que part depuis que ça lui sonne. Salina C4 boye bae, Salina Jibok, na Salina na bate bele bon na Salina C4 na Salina Jibok, na Salina Ariskaya na Salina Podor. Bon na na bimaye mo na Congo. Nan. Non tanga azate. Yindi rose oluka mutu mo mutu azate wa bimaye mo. Ndimi noza sikwa nandi mite bango kutu biso aboya yo andimata de biso kutu de supporta bato. Bon fenso na boaka na générique. Na sous-sol wera chakri. Supporta bien. Mais na boaka que pour générique na eza. Ça featuring on a orchestre na yango fa ko supporta. Oh mais ça featuring it. Eza orchestre na ngata. Na collabote. Et quand si bon ça la compagnie comme yo. Vous faire partie là-bas de la pub. Voilà, on nzingende pe depuis ka sali partie na nzembo na nzingina wana zande mote. Oh ngana nsoke za nzonzinga. Na pasi nga monde tiyo banga na odima yo moko. Parce que loko no bete na décembre yaki nango makasi to yoka to sepeli minute ka wande na lebene bandeli. Otika ki nango. On doit comprendre que oui, on dirait comprendre que ngamoro ndeti. Maison mère kutu. Mona kotsa comme maison mère. Kozanda kuna. Na boya otanga ba orchestre bat. Et sali nzonzinga belé soki na 20 musiciens.
wata yembi bato nyonso oh yani oh mwanze mbo depuis kana groupe na yeye pa na groupe ni bosali nzonzi so bosisi mutu na mutazo ngene na Diono c'est featuring Diono c'est featuring kenzembo na ndezo bima boye yena yeso na pie bango nzembo za featuring na bango mibale na groupe na yo voilà eloko ezanga kiyo ya mwana donc bato na ye na bwaki bango mbazaba oyeni voilà Albert Kalonji depuis poto ba biorelinda yo Albert Kalonji le bioreli mikolo ngana nzoto na nzoto Albert Kalonji oyangai oui prince aux animateurs bwaka makasi ngamoko reli vraiment na ondima yo moko pe tango vanda ka peno tala keno na boso ba chelinga mutumo ato bunda naye ndeta ko kyo ningisa ngomona na muta ningisa ngazate parce que ngana zanga na Maréchal na Kukungwendo ils ont tout fait sauf ramener l'animation ya rumba na animation onga na sala bato bobo bazala danger balanda style onga na sala donc je suis fier de ça ko banga bato ke musika makasi zanetika web Lionel Messi sikonde Neymar ayebo yo na Barcelone au santé aya na ya beta ngana obeta kande na obeta ngana Kukungwendo donc na ozalaka boy na beti décalé moko zoya au mona ke bato abeta ba décalé na Congo moko mona décalé ngana beti de ça la Côte d'Ivoire contre moi. Oui, pas au bar animateur mon côté oui mais nous avons dit marana le robang ba vote ndi marana. Banga. Ko banga moi zandeni. Ne presque mo passo vers lali. O rezene le ko fona beta makasi animateur à niveau beta la ngafona le kai. Animateur na beta la. Na tunyo po ndo ka mama ngaza ngai na bwaka na ba cri ya bango nyonso. Batu nyonso so yo. Ya nani? Na bora ba cri ya bani omoninga na bora ba cri ba animateur news o musique ne ka ke beta na travail biloko ba nyonso menga so pesinga ya mado animateur ya sika ka bogas bazake bele ya mado nde boka ya mado so ko boka na boka ya mado no fende ya boka na bio te presse te siko so comme ma frère to sika na biso merci pour la volonté presse nga la bio presse nga la poni yo pone linga ni eloko esangana bino tokabwana oui presque Fabrice place azali bambote oui presque nani naza na ndimaka bato ebele naloba yango maître baza ebele omoni tosalaka makambo kutila mbetu salam aleko kindi wandakala zambi wa bantu sambila kuna we rama wenda iolela hi wale mama yantiki do mama yantiki mama yantiki do mama yantiki voilà oui wana Kukungwendo longole logo ya Roi Dava bubwe kusonga sentima yange andi Olivier bana tata mapasa tata ketu bukazolange kisalo kyampila yoye mwana bandi mabe na bimite hoya bidi mwane yona nanye mama le yona nanye fali pumpa o yona nanye mama on a pas fali merci voilà voilà oui, Jean-Luc Kadima le cordon, oui, Jean-Luc Kadima là sur ressentir prince, oui. Oui. Ni tangara ngalo lingo moni makambo babija polémique esili. Ngana za kuna makambo. Oui, bwera sana jibe pena na pesi mambo de ça. Mo janta. Polémique nja akuna mo atakwa ba oboya royema. Janta zawana. Bisimo. Goya mantimba nkolele siama. Siada bala bakunsobile. Kolele yusiamani. Oya mantimba. Sono longo na janta. Nena quartier latin. Yazo parfois basé belé wana na zona tina. Number 1 wetu wabalekela wasibidi binza bidi mutumabe. Number 1 oh. Number 1 wetu wabalekela wasibidi binza bidi mutumabe. Number 1 oh. Woya gadile difuluka di moyo wami. Eyi wetu we. Wanyama kutu kwa sabanti sabemba nime. Ale. Merci beaucoup, Prince. Merci. Oui, Prince, ok, malé, mais non, tu l'as qui c'est que ça polyvalent, au sel marmignon, c'est vraiment bah oh, tu l'ingato yo katoki en panao.
Oui, toi qui es né. Tu vas pour le bas fort. Vous êtes né. Vous êtes né. Hello, ya munu isala gwama kugingandi isala nganzimbula gwama yakuna kitsaze mwana ya lula epamba gwamba lukumphonde mwana arrête la musique arrêtez achete ma de kwa ngantse sa compagnie na safu mi bale tumbela ngali kaebu ya bodino ko bosa na Mungu ate ja. Voilà, merci beaucoup Prince. Oui Prince, ok madame vers émission. Na busi ah Prince là on l'a dit là qui on même la bibliothèque. Oui, Prince, ok, vers la fin de l'émission déjà. Prince, ça fait même Mikolo, musicien, babi bozo souffrir. Babi Rex Kaza, le monde sabi notre passé, tant que musicien qui n'a pas la poto, vous avez la souci, vous avez souci au bête taper groupe na on a poto mais voyez vous avez pour ça mais ça mutu moko baza empêcher bien par rapport ya elo qu'on on les bani. Bon. Je crois pas qu'ils a force, il y a Yemoko, que je salue, un grand mois, voilà. Tout est banni déjà, tout le monde en a Paris, on a presque tous les Congolais, on se connaît parce qu'on délire ensemble, tout le monde en a presque ma Kamnabiso, la porte de la chapelle, Nini Boelo, comme tout au Sangana, tout le monde. Ben, c'est pas lui qui a empêché, c'est pas la personne Rex Kazadi qui a empêché la musique, c'est la diaspora, les combattants de la diaspora. Voilà, donc tellement de combattants, on a des cas qui battent qui musique qui est belle. Il y a un moment qui musique qui c'est pas la cible mais c'est pas que l'IND est responsable parce que Rex Kazadi avant dans la France, na Paris en plus, mais na Lyon les bêtes arrêté, na Norvège, ok na Bordeaux, que si au Nanaza, ils font toujours. Voilà, en Belgique pareil, en Londres. Ben moi qu'est-ce que je fais dire, je sais pas, je suis pas mieux placé pour déjà on va faire voyage en paix. Je fais ce que je fais. Bon en fait, on croyait que Poto Kakande Moutou et ça la musicien. On a compris quelque chose na boycotto bango basalaki. Bon. Ponanga et ça lit bien. Et ça lit bien parce que au moins on a appris quelque chose. Mais c'est juste que esprit on a combattant Zanango. Non, nangana c'est un Kinois qui se comporte parce que esprit on a mon combattant. Nga prince. Fallait pas bango bazalango. Fallait Kinois mutazala bongo parce que pas sûr bango balé la biso c'est nous qui souffrons ici alors que Kinois il se laisse aller. Il se donc Kinois marche na 8h41 on a 4h. Un combattant sur un hamburger. Beaucoup de pays mikili mais les pays arabes que mon ango suit sieti babaxika ngana fana na Maroc na Algérie na mboko na babaxika 10 cents na lipa na bango. Ma peso mutu toi boko bela mela penati. Ma peso lobi bo kitsa on peut tellement tondi na winzi. Esprit on ngana ngase mais ndeka et comment ndeko beta batu violence ndeka comment beko toucher ba personnalité ba mais bon. Ceux qui m'ont déclaré nini ayaka na ndenge nyonso pour moi. Je sais pas ce que je peux dire, mais c'est juste un courage. Ben, il est congolais. Vous également, vous êtes congolais, mais la pote, vous avez. Ah ben voilà, mes potes, ils sont congolais. Nous aussi, on peut revendiquer ici. Mais voilà, il y a un truc, il y a comment on va bien d'âge. On ne fait pas la fête. Lorsque ça brille sur le bazar. Voilà, et quand ça brille chez vous, parce que au Congo ça brille, et vous faites la fête. Voilà. Alors que Baloba Keko ça la fête lorsque ça brille chez les voisins. Alors ça brille même pas à Brazzaville ni en Angola, ça brille ici au Congo. Mais pourquoi on doit faire la fête? Ils ont tout arrêté. On se fait na toya na ngwa ba combattre boya ko ndekini boya ko postuler. Ngai po na ngako na ko voter vivre. Ya Rex. On a moni azana courage na o bango basala me yaye alukela kiboko nzango siko awa soki bolia bolele awa mais na yebi makamune mususu te o ngana loba ya mwana mais soki ndule ozonga bango bazana problème na mission te ba mona ke faut ba toucher mission pour ba bon remonter ba tcha bango peka poso beto ba boya ba musicien yango et influent et sala que pour moi ezaki ndenge na bango ya ko se revendiquer o monika ko se revendiquer pe pona mabeo ba combattre ba sala ndenge ba quitte à lui mais moi j'ai une famille en Belgique, j'ai une famille ici, je préfère faire que la musique, tout ce que ba doit le ba pona nga
Merci. Prince d'Angola, il préfère faire la musique. Mais ça va pour Italie. Je suis sûr que Jérémy Andy Moulumbu, cousin propre. Et Youssouf Moulumbu, joueur en Boka Nabiso, comme en Prince Alobi. Prince Alobi, ça a fait ce qui peut brûler. Mais parce que les brûlés par un biso, tout ça, vraiment, c'est à vous de voir. Oui. Et ça bien entendu na boye ya ya mo buka ngali na miki disco to croiser na kine voilà faut d'ara monter au nene oui Aldi LBG Aldi BG depuis Paris na sur Hollande émission et Rosalobio c'est peine de Moni Prince oui moi monde de la fin par rapport à l'émission Lelo ceux qui me le rebattent ça pour un groupe ezali Rocky Koloba voilà mot de la na Rosimba ah merci mot de la fin pour na on a émission Lelo encore bah vas-y bana poto ba ono so Hollande ngam numéro na ngai batu ba yebiango Facebook na nga batu ba yebiango donc ba yebi na bango donc ça sert même à rien qu'on appelle donc so beti code na biso obeti 89 85 66 015 non ki mo ba rumeur ba makamoko belé ngamo na uti Turquie na uti porti André Eliseo Chichi bobetele maboko vraiment ça dit on a vraiment appelé sibino $25 boyembele nzembo boaki eka libanga $25,000 pour boyembele nzembo boboaki kaka libanga te bayembela otu na ngaso na lo banani kasi yacht au $25,000 yacht $25,000 but en plus au défait sous $15,000 na casino balio mbongo ozongi site moboaki kaka libanga first class na bosani ete mikolo Andres Eliseo Chichi na vandika wana na boka betu kangamba bolobaka wana nani na boka Chibilu wengo bolobaka osu nani na boka José Kasese mikolo na za wana kwa donc pona ngam talikia za te first class taka na uti Portugal kotala vraiment match Real vraiment quoi donc ça dit tozo kende susu Luanda wana anga ye bolinga kina kanga singa na miboma jamais ba jaloux. Voilà, le prince Ali Bolinga Kangasingami Boma jaloux jamais. Azo continuer à vivre na ici binoba partout dans le monde. Nazaki awa, bino prince Sato Bomba. Vraiment beau se préparer. Ba o boza ba na studio, Bolinga bo sabo se préparer pardon. Pour le prince ça là. Oui, on ça contre tout ça la monde ma mission basée belé tant ça le faut ça par rapport à le comme on ça y a ça bien à ça ma bino et on laisse bon que non bana partout beau comprendre que prince azo ça ma casse na bossa prince va finir la musique s'il te plaît prince toi aussi c'est la musique prince vas-y là. Oui Patrick Chileke les garçons Furouz garçon Milouz plutôt na sûr que c'est peli Norelinda yanda ko lukebino prince d'Angola na monite aussi ici awa Abel Messinet c'est la fin de la musique c'est la fin de l'émission prince aussi kayo aussi c'est la musique merci na Jean-Luc Dima merci na Pirous Bunga mon boss depuis Ukraine Kabibingi Rapegingi Raga Mover Babi Kari Lumbala Kaya pa Kari Lumbala ya pas Zara na Paris na so ke bana poto bozo comprendre na pesi mbote na Ania Babi Ania ya Aurelinda ya na pesi mbote encore na Aldi Bijine na Lobaki Adonis oui Abel Matouma déjà azolo ba Aurelinda c'est la fin de l'émission je laisse le micro à Prince oui Prince finissez avec vos musiciens je vous dis merci et à la prochaine yo Beverly Milbote ah Poli Goutier ah Gaita Makolo yo Soute Francine Nidu yo Soute ah Bolia Ginanga Bomela Ginanga Bolala Kananga lelo bokomi koluka wapi prince d'Angola ngaye yo mwana kimbangu mafendenge lipaza roi Salomo basakana kina miziki lelo bakoyeba allez toke yo réponse na musique Congo esi to lembio na bambongo na yo na mituka na yo kende na yo sonye pasie ai banda yo ko telibala natika sanite nzungu telutute
banana tika libala yaya sanita nzungu telutute kakama lesa madangola tika yango zo betela tolo mesoki oleki na tele boni yofinga kangai ale bisalela mwana tikango ale bisalela mwana tikango ale bilula papa yo tikango ale salela mama kabeje jonwa wo salela mama salela raya bisalela mwana tikango yanika makangila ya yo tikango salela mama wo bana poto bientôt preuve à l'appui hein album ezoya Maréchal Kukungwendo quoi à suivre. Près des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.